Anna Star c'est nango za kisasa funda na balide ba deveja funda balide ba fiola yo oza kisasa bon biso pena mboka biso to ya mibeko donc bon to ninja Congo te pour battre sur ce sentiment RDC donc Anna Star idée ça ozaki banaka na ba projet na bino donc boss yaka oza na kisasa pakeza tribunal eza ken oya yozo katana si ça bo so bo kecho go tika bo kecha loba simana yango nde bozo ko batide pe biso pe to funda Vincent ngabi ngamu ba deve ba violane ngate asala nga mabete na ke funda Vincent ba tinda yo pe oui couche de poulet biango sandali ne ba boto mo ba beba na Anna Star mambo suko bli ba mamu sote bo yakabo anya leki de beni te ba mama funda na kinenga poto awana kisasa fuba funa wandenge wadesisa kisasa ide na bango deje zalaka bongo même konfia maele makasi bino bazoba babureki yomo ya otleka ba de récolte ba ça fait paka juma violongo konfia ngo boya ka mino ba viergeté soisi oh nani soisi makasio ba do bine na neni totaka bane pas mimi ya mongo ngana bébé mimi ya mongo makasio sois talanga solo bokanga misu de yoka binasiana nga yokutu yana no yokutu ya banda amour libeletia tout cela n'est bien non expliquer kaka oya libele a wana saki wana asima na ko kenebo oyeba no po binate libele ngoza yakia oke poto na travers ya kofelo mnena jibem pena pa moto pamba oko sa sigi ya libele et c'est bon c'est libele pour ba leader wana apo elisusu oyebi yebe ba viola yo yemi non yoko to botana lidera munene na mboko to lo bakakaka ya bi wega mtatinda kiye ba pota ke zombongo agenda ba poto wana wega za yakite donc so ba passer ke tomate te tomate ndeni lelo souvenir nini ya mabe yo zala nango na mosalo ya ki danseuse ou souvenir ka mabe ka ona na lo ba ngo vérité ba mettre fois ba émission na comme na suka négligé na kesa na biso musique maison mère donc na ko ba boye na bandeko na biso ba danseuse to boke kize président na bino ex président na bino o bo bana pe musique pa na été parce que wutaka ba passion de tomate te sois makaso vierge ana kuto ya musique vierge. Oh, Anya abana musique na 14 ans. Ayane viergité. Ayane viergité. Ayebi makambu. Ayane viergité. Et bien va danser ce côté. Ba boke ba poète wana ndake bina ne bazuli mo aboki. Oh, kande bo bina ka wana. Ça combien de déjà? Aye boka numéro. Acha kaka. Kwa benge ka bima na siko bona ba leader bazalaka. Tolo sama buzo ba leader bazalaka. Donc moi peut-être ba waka wana te ba jiwe wana te ba papa wana te ba kofi wana te na ba buzo ba biso to linga ngo. On a ça vérité to linga ngo. Bino monde boluka ka. Makasi. Bazana ndeti Beni oza nini cousine ya Anne. Beni yo ngwa ba zemi aneni. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote na bala nyon sur Top Media Télévision. Boye malamu na émission na bino to kundo la vérité. Voilà to kundo la vérité, une émission il y a Top Media Télévision et de la présentée par moi votre frère Tadi Ngala. Dans le souci toujours de vous informer, dans le souci toujours il y a Kenepo na ko kundolo ba vérité au bino bolinga mingi. Vous avez compris depuis pas mal de temps plateau Nabiso est comme inondé par ba ex danseuse ou bien par bandeko au bino boyebi na misala ya loketu ya bina oyo ba sepeli sakabino mikolo ebele aujourd'hui nazali na esengo ya koyambela bino moko pe ya ba ex danseuse na kombo ya Mamu Muluba o akenda sango mokolo loketu oyo
interprétation il y a makambo belé ezali na parcours ya Muluba. Et puis aujourd'hui elle a dit avant micro alobi ngala pa nazo kundola ba vérité nini akokundola ba vérité ya ba leader akokundola ba vérité ya ba danseuse akokundola dossier Kofi Olomide yepa alobi lelo fo alobelango. Et pourquoi Werason aussi ne sera pas épargné parce que zali ndako ya lala ndako ye alata pe bilamba. Voilà, avant de commencer cette émission je dirais un grand merci d'avoir abonné sur Top Media Télévision. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga, mère à triplé. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, qui l'a ma mère à Calgary, Tobaxelaye, Nicolo Nango, maman surprise. Mkala patronne depuis Montréal. Visons le camp d'Imabia Lancel Memotona Yambo. C'est-à-dire mon panzi à Élysée Boati, des fois maître Chico Lubanda, n'est-ce pas? Toyambi Mamou Moluba, Obonga, Bongo, Nassam plus Ndombe, les deux fois maître Chico Lubanda. Un grand merci aussi à toi. Bobette Imboyo, merci pour la réalisation de l'émission. Montréal, ce qui est l'engagement, beaucoup font là déjà. Bandeko, on a été déjà avec ce qu'on appelle Mamou Muluba Mbote. Mbote, t'as dit bien par la grâce de Dieu. Mais qu'on est belé, Mamou, on a été. Tu n'as pas l'engagement. Il y a eu Mamou des arabes fêtes, Mikolo, ma collation, donc ma mariage. Nous avons par la grâce de Dieu. Nous vivons en Angola, tata donc. N'a pas bonheur dans ce tout ya. Chaîne n'a pas eu trop première fois les cas. Première fois mon appel. Ouais, première fois. Ouais. Merci ça les Willy Bouchen code mondial ya balé kebele ya Willy Bouchen. Pourquoi pas babiller mon patron bas de Schengen moi ça me coûte na Bordeaux et qui to quoi ma conseil chérie Wivin Bokeli et pourquoi pas babiller mon dé maman on a quatre que ça Kati et ça et Pepe la personne ba ko bisou ma conseil chérie. Mamuluba ozola kana ba abonné Top Media que lelo ko lobaka bo solo. Bon ko ba solo zana na papa sango pona banga koloba oyo atombo sa maboko atanga ba kombo te siko to tanga loko na kombo na yo assure bon c'est pourquoi ozo banga prison te pour ça bakanga munesa to so ko ta prison bonga mutu nzamba sai pe fomba nazolo ba pena muno vraiment yo comme loko la vie quadra vraiment vraiment donc avant émission donc vraiment de photo banana ne pas de vieux quadra donc faut dire vraiment voilà merci c'était Mamou Muluba. Je pense que vous avez compris que le lot aux alabuina Mamou Muluba to so la boué to ke malembe une façon yo kundola makambu ya malamu Mamou Muluba obandi ko bina wapi et pas nani donc kanga na bandi ko bina na karonge musique à maison mère. OK. Na tangi na école mukengeli. Na bandi donc école atene biso de Lemba. Na bandi primaire secondaire donc na oklote na mukengeli ne na ko za posa susu yo bina. Na bina esa ka batanga ngana bina ngaba bio bina ka pe kitoko atena ba feta ya veni. Na kedanga ba esprit moko boy. Na ndenge biga ndenge ba feta igwe. Na kenda ba moko ba sala test wa ba sino ba ko za ba 16 ans 17 ans donc 16 ans 17 ans wana ba âge na bino bokendaka yango wana te wa bina âge nanga te kasi tokei toujours malembe ga ko sa te na mine te tokei na zaka kambula moko pona ko ba majeur donc na apenda maison mère na bini tu mon appelelo na kati ko bina en 2017 voilà et lu konini bena etinda yo okende ko bina parce que toyebi ke ko bina et il faut qu'on se le dise na ba famille ebelé na ba to ebelé ba kana ba conception mo boete mosala ya ba danser ezali mosala ya ba vaurien ezali mosala ya ba ndumba bano yo baza abandonné na ba famille soki ba parents ba lembi bango soki ba lingi classe te ba yeko bwaka bango ba kenda ko bina na ba podium yo siko eloko ni nazo sona lomo mke nasilisa siko yo eloko ni netinda yo te nazo sona lomo banjo na ba bazanga ba parents bandona bango tozo mo leo na ba chaîne tout autant na de bobet to tala bana ni bobina bana mikemike ba osani bobina ezanelu donc ba otanga bobina bomona biso ka poto bozo ko ki poto toza na Congo RDC de to ba to finga biso donc eza musala ngana kenda ko na tanga na biso kana bandi na kati ko classe na 4e. OK. 4e famille pe pauvreté ya nzala pété donc eza musalo onga mamuna loba ngai fena comme star na yoka na lowa ndi baboka ba star na biso ba jeune masamba je te salue ma pasteur na mo ko ba linda mondele ba bibi automatique ba Gisèle Mamoto osati ke ba star na biso ba sambota ya papa chéri donc na lingana koma bongo eza te
pour famille moi ben non nga kuna na keno sa test pas biso ba yebate OK Dieu m'a parlé nanda ko papa yebate maman yebate ga fanga pe soda muka fana nga bolbo ke la yeba pété OK grand tiers au aux États-Unis ba mo nga ndé na RTGA maman da sa test pas wega mulembe ganga ti ndé la sa papa biso ke na tanga na souste ngali nga na bide nanga OK bakanga posa monati OK papa ko taise ngai donc songo bina tanga kata OK dans sa musique ngabe aussi mais parce que temps et bano senga permettre te beaucoup les arba 3 jours et si mais papa na ki na ko bina na sa pe musana ngango est-ce que we comme ta benganga be mama sa benganga we ou benga mekeda pa we. Voilà, au Komikuna, au côté intégration na maison mère et les gars d'Engeni. Très bien. Avec succès. Très bien vraiment. Voilà, mamoto mekako solo la. Lelo ba danseuse ebele bazoko uta bandako ebele bazoko lo ba été bazo ya kabana mekie ba vierge mais ceux qui ba kotika na ba orchestre ba président bazoko abuser na bino ezela pardon. Te dans le bitanga ba ina ba idée. Ba président bazoko abuser na bino boya kana bino musala ya musique mais boko koma kuna ba komisi bino na ba misala mususu o peut-être yo uta kinda kozala kina na makanisi na yango te na maison mère yo kutana na ngote mamu non na ko ba boy biso mo baba 500 na pondu na tabesika mote ndeti na kitoko soki leader de baba mo samso ba leader so leader azote tom so ko pe tomé na musicien so ko to ko tomé na musicien te ba pote pe ba leka wala usani ba ko lingo poke na donc tu as comme ça là so leader tout ça na bato biso za to iba de ba leader mo so pe danser da anga bimana danser da boyi attends au sene kata non leader on a d'après succès ça pas na yo bi ke ko tirembo so boy no sa yo te to ke na musala donc ngana bi ke so assiste na sama ndika so nda kuna biso non attends na voyage biso ko to séparer na Igor de la forêt aso biso lo ko bana na voyage na la sama bon sécaté bonjour président ole ki na au voyage au dans le bon vrai avant de faire tout au seka taka velinga bato mi bana sala mi na masanga te pona mabu o mato yibi to suma sanga ni ko suspension comme ça la dio blâme que ndenda so ke mi na masanga sa leader ayeba contrat na binote ni te bozuma sanga o mo ba to suma sanga ke ba chaque mobo ma quand on a salaire noté mais ba pesio suspension OK leader so ko bana na ye donc a se plaire na biso mo ko to so mamu leader muluba le qu'on a bien connaît bien donc c'est que ça leader non que penser na etala là ce qui se dit que beaucoup makuna bateka kabine pas ba prêtre ba ko livreur pas prêtre mon boy beaucoup makaloko la ba marchandise ezala kapé makambo solo non makona na lo bango na ibite da maoke se mususu ngana uti na musique ngai mobile ko linga ngai na oyanga mo so na 20 ne linga te mona bato atekai donc mobile il faut yo mo yo linga ngana ndenge nanga donc ngamo ndene no ndima na ndanga leader na bango no leader nanga leader nanga pesa mobile de babi ke soit disant ba rami ba na biso leader nanga mobile mo apota ye na posa mamuluba to a niveau nga siko est-ce que mobile là on livre non mais yo a ko confirmer yo ezaka instrument de plaisir azuyo ce qui non ndenge to yo kaka yo na yo to solo yo lo ba ki zo ba vérité to ba vérité mais nyo so to la lokuta leader jamais ko tini ba zo danser ne ba bimana ya mbalo habiter bon so sida biso ko tana ba prêtre muso c'est attends sous ba mettre na biso au même mettre à sécurité au moins ba yepela bo mulu ba poeta na lo fort ngaba kabengu na wolo bate poeta la peda ya yeka mamulu ba wana na eba ngona na Kisangani na ebisango na 4 ans mita mukeka na kebisongo président abisinga oza mukolo ngana bimio mission de service awa to yoko sepela to eboite to tambola pena président na biso to eboite suko mobala ngo pone ya lingo na kisasa te au lingo aka na voyage po to tene kisasa zara mukolo zara pe mahele mais ngana zwa ki témoignage moko kana ki chofandia wa moko ya ba ex danseuse ya maison mère alors c'est ex on nzela na sisati zela na sisa
moko ba ex danseuse ya maison mère a PSPK témoignage ya malamu pona ya Yansone pona ya Noël. Zelana Sidissa témoignage bien pona ya Noël mais a regretter ka donc loko moko une fois ya Noël atinda et pas prêtre mo pour azwa mbongo prêtre wana luka a abusé na ye Anya Star. Bon anam dalobi. Aloba ki peka na kitu la famille. Kana kitu famille. Quoi ton comme bon prêtre bon moi je suis pas permis on otanga ba. Et moi loko moko to yebisaka no ba na biso. C'est nga Anya oyebi ke maman na temina ko makambu ya kala. Wa certes solo trop. Na temina no maman ya kala le kaka entre yo na maman na biso. Maman. Comprendre? Lo benga nga hospital nga ike eza bongo te batinda bwasabo ndena ko bande mission sani na kumisa. C'est nga pena Anya Star na ndenge mabete na yebi te yoko to ya wonge musique à maison mais oyebi oyebi venez bien mais si tu sautes de loba et bon ta ba ou amukamata mukenda kana misimbaka po ezama be biso tozo pesa bino bo un sentiment pour to information bo zo sur mambazo loba et est-ce que oyango te bana Anya bana musique na époque ba belelis ngana botamité oh Anya bana musique no ba bona ndenga tali Anya Star na TV OK époque bana musique wana ba poeta na surtout wana ka wora mtando pesa non il y a le bité que wera apesa atinda wora atinda ka epozwa mbongo na me prêtre ngo wora ko tinda Anya eza na ngoli solo wana le bezani kamali solo tellement que poésie continue ba niveau yo donc OK na kuna ba passer ko tomate ou ba pesa wambo yepsano non wana ezaki likani siko soki ya bi wega mtatinda kiye ba pota ke zombongo akende ba poto wana wega za kite donc soki ba passer ke tomate te tomate ndeni mutala ka tete ya to wana passer tomate so passer tomate te siko ba passer ni siko keno zo ngambo siko sala ni bolingaka donc bo tiaka ba wega wana te ba jiwe wana te ba papa wana te ba kofi wana te na babuzo ba biso to lingango on a ça vérité to lingango bino monde bolukaka makasi to lingango boko sa tuté boko sa ba tuté bo te ma bo te ne ma te bo ba to lingango mais siko bino bolingaka ngo pourquoi bozo koluka ko clouer ba président ko accuser bango na makambo ba via bandaka ba président wana amona ka ezosa de tasta ke na aller retour amona mwana kele tas est ezosa ki na posa obiso ki na posa obinanga papa na ina posa obile ezosa ni monde kotanga aine to gadi dem do sama na musique na ndenga ba Amerique kuna siko mama biso mais pourquoi bino moko bolingaka ngo mais bozo koluka ko clouer ba président mosusu ko bimisa baninga ya ba président ba prêtre o bazalaka na ba président mabe ya bango mo beso mo danseuse na lukuta ba bete tom biso mo to yebi ko se do mi papa bato suso mo ba papa malota ba net ko ba va didi kinwani ko ba do beta tuna na samba na poso ba ko to tata mutuna mingi ta mais yo olandeka ata lokaka Oba papa moyo kwa wuli musheni boga ati monini kwa ya na concert ataba do talote atwa kitoko tetaka po papa talego o ata machi podo ko kibine ka po acha okaka e beba danse ça biso non e beba danse zikota baboge ba poeta wana ndake bine le bazuli mo abwaki oh kande bo bina ka wana ça combien déjà aye boga numéro acha kaka po benge ka bima na siko bona ba leader bazalaka todo sama buzo ba linde wasaraka utika papa betu afana ko papa betu so papa betu ba bagi ba musicien bongo ba biso ba mama so do miako to sama papa bongo o so papa betu ko biso mo ba mikolo bongo to ya to toboka oh non mama lembe mamu bona sene boya kada bo toboka mais som dans ces so les billets kaza vierge alle kan telinga atomo musapi oh baza nani baza nani ngana otanga kombote baza oh ba emanje mayeso nani siko ngala mwana sese bona ya
Bon, Maman Moulouba, toi, mais ça, moi, réflexion ensemble. Aujourd'hui, situation, il y a Papa Nabiso Kofi Olomide, ils ont touché na Biso Baye Tolinga la bonne musique, et puis Kofi Azali Moko O Totika Linaye, le la icône, il y a musique, il y a Moko Nabiso, Kolandi Sabawe, Raba Jibe, Na Bandeko Nabiso Missus, Kofi Atikali Lokola Yayaye Moko. Aujourd'hui, comment on a Kofi face na Baoyo, Bazaki, Bana Misala na ye, Batambola ki na bango, travailler na ye, tieye face à la barre. Qui a sala bango ba mabebe, a viola bango, a beta bango meshipa na ba sentiment na bango te, a salsa bango makambo ebele ya ba forcing. Yope ozali moko ya ba danseuse. Réaction non e kozani. Na wolo bananu. No biso andenge otebeli balindenga na soana vegambo data 2 fois 3 fois. Et pour que équipe aéroport. Na kena pose avion na biso. Avion na biso a légende. Tout tika na ba aventure. Au moni so que na ba Amérique. Na ba États-Unis ba valeur peut ba musique ko fa beta. Ba sedo ko fa ça ngo azamba na ba cassette o biso ba o amener na ba bini wa ba VS show. Si yebisanga. Mais ko fa beauté ana awa. Poka Congo na biso. Donc na ko ba boye na bandeko na biso ba danseuse. To boke kize président na bino, ex président na bino. O bo bana pe musique pa na été. Parce que wutaka. Ba personne de tomate te. Place ba wutaka ba personne ba tomate te. Bon na ko sote ba ngo ba linga ba leader. Mota so leader o chokate. Omo force omo bluka makamwa makasi po ba choka. Oh comment le kwape kisi. Kisi na nute, kisi na kwa yango na te pona mona ngo za bilonda, mona kwa yango te pona biango te. Moko na nute do ndima ke nga penna na simba kisi. Te je te jure nga ta mona fina nga kam nzela nzambe. To continuer na idée na Kofi. Idée Kofi. Tongo okay, ndezo kwanga mbamuna ke poto ata comme na fu na komi pa follow wana na vandi pena 20 auta na nga na kize 20. Na mutema mabe pona mutema mabe premier viol ya concert moko elegaki deuxième viol ya voyage moko elegaki tipo comme ba 100 000 voyages ba 200 000 concerts ba 300 000 clips viol les arrêtés yongo viol ngo Kofi ngo boyaka amino ba virginité soisi oh nani soisi marcation ba do bina na neni Tota kabane pas mimi ya mongo ngana bébé mimi ya mongo makasio soit talanga solo bo kanga misu de yoka tala obanda ko pas mimi ya mongo oza pas Kofi apa ke papa chéri Jibe Mpiana tout ce qu'on a ba Kofi Olomide tanga combat Jibe tasko mutema be Kofi Olomide tanga combat Jibe Mpiana te Kofi Olomide ba tuni soise o banana okese nini OK ezaki bongo ngaza ina mese Washington na kaditi aibe tenga da benga bite abatangi kombo ya Jibe boyi la ba tuni soise o bana muziki wapi ndatangi na bana muziki pa Jibe Mpiana ma boso ko tanga mimi ya mongo la musique pas Jibe Mpiana après on va pas Jibe na pas Kofi ne ba tuni kuve kwa na ko ma ba sa mana muto ama ele même Kofi ama ele makasi bino ba zoba ba buriki yo mo les gars ba de l'école ba ça fait ba faire paka juma malembe maman là on va tuni Kofi o yebi message Jibe Mpiana abi oui collègue nanga to betana musique na mboko na biso Congo ndia utaka kuna esili bongo suko soise pas Jibe kuna ba tomate na le caractère ba passo ba tomate te kapa Kofi peut-être le doit ya kana peu vierge pour nyambi la bouchon maman to ça l'émission fanda tena ko kaboete na mo sika ba biko yemenea ye vierge soise makaso vierge ana kuta musique viergité Anya abana musique na 14 ans ayane viergité ayane viergité ayebi makambu ayane viergité atoma musapi nani ye ayoleka mikoka nani ye aya viergité makaso mda kuba bongo ko umaga kacha ite Amérique tellement
moi si likolo ba poser sur ba confondre de donc fait mais ozoka mosa saka lisoko pe boneni mais aza payé mon côté ba danser bazana ndeti beni aza ni cousine ya Anne beni yo ngwa bazemi aneni avant que mi danser pas confiant yo oyeba no pété ba yo zala ka yaro longola ma soloko les mira les oreilles biso banani ba mérite ba mire tout le badang ay ba ne plein musique en côté obana musique te nani susu ba bisanga sena ngano no ba diama pe na siana nga yokutu yana no yokutu ya banda amour libele tia tout cela ne bien non expliquer kaka oya libele wana saki wana asima na ko kenebo oyeba no po binate libele ngoza kia oke poto na travers ya kofolo mnena jibem pena pa moto pamba oko sa sija libele et c'est bon c'est libele pour ba leader wana après lisusu oyebi yebe ba viola yo zina bile wazap ye fifi dibata ye miet na ngolo ya yaka tout ça na makambo pour ba ça nini bato ba ça bato bibi ça la passe automatique systématique moi ça tonda Belgique ya musika te ya ko sabata na ba ninga nao ye non yoko to botana lidera munene na mboko to lo bakakaka obotana kofi yo botana kofi obotana grand leader obote pe bébé beau garçon balobango kofi olomi do moneni bon papa ta 65 ans 8 ans bon dépôt pour na Didistoni na Morino écoute papa bana yo kakate bado viens de prêtre bon tu t'as na kufa pour la kofi attends bien pour na pas na été avec bien mais ce qui se dit donc aujourd'hui que Zali jalousie ezapeka bino na bino ba danseuse nde simana yango nde bozo ko ba danseuse ba tite pe biso pe to funda Vincent ngabi ngamu ba deve ba violane ngate asala nga mabete na ke funda Vincent ba tinda yo pe oui couche de poulet biango sandali ne ba boto mo ba beba na Agnesta Mambo sukomli ba mama musote boya ka boya Anya leki de beni teba mama funda na kinenga poto awana kisasa fuba funa wande wa desasa kisasa ide na bango deje zalaka bongo to tika ko se peut-être bakam na ba so vérité muto kasha mulange ate ko fala mi de OK poto souté bon beta so poto te etasneza donc o criminalité o boma mutu te sentiment ya bino moko poisana ko bino moko so badali bino te kule po poisa boka passe so ngo ko fa fela bino wapi on a c'est mais moi ça sonne bête na bino mais sentiment na bino ba personne na tomate manaka bobota bana te ko fa ça kana bino ba vie na ko kofi mais zelato ke malembe mamoluba est-ce que yo yebi pe kelelo ata yo ozali mwasi nanga tozayo nanga ndako moko eke na wanda yebana o so beninga boza fiance yebana lokuta zelana silisa question nangai est-ce que yebi ke soki na sali yo amour na consentiment na yote na volonté na yote ezali pe violté eza violté biloko adam na Eva on nzamba boka mona mukili lo biso batabota uma fuela ake sentiment yoka na mukili so comme ta sentiment tala ba tende ba omo garder ba vie pone loko adam na Eva siko ngala bongo za viol kasi fo so viol na ngala bandati non mais peut-être au yebi ke batu mususu ba profita kana na bango na pouvoir na bango aluka moyen so présence na ezali moyen o lobeza te fo il faut na s'éloigner na zala mo musika pour luka moyen na loba na luka protection lokuta au moins ko pas ne loko na ba peuple nini mboko na biso za na autorité te pourquoi ba dans ça ba tande ça ça ti pour ba funda ko faire ça ça ba funda poto point ba o ça ça ba funda be ba viola biso
Anya Star c'est nango za kisasa funda na ba leader ba divergent funda ba leader ba fiola yo oza kisasa bon biso pena mboka biso to ya mibeko donc bon to ninja Congo te pour battre son sentiment RDC donc Anya Star idée ça ozaki banaka na ba projet na bino donc boss yaka oza kisasa pakeza tribunal eza ken oya yozo katana si ça bo sore bo kecho go tika bo kecha loba ozo sa muso balide bo kecho munoro tubu sen bo luka ke ngwe bo ya balide ngo pe baza kisasa bo funda bango aw pongo na ngalo wakangasa wegate na ngalo ko finga wegate na mona nga be papa batasala ngate ngana bin na volonté nanga na sai makamna satma volonté nanga neti bi pe osa na volonté papa bino na mabino lebo ndibolia $1000 après bakombo ba kofi le moment pour tata batu pour na kombo kofi le moment ti mobali bali pour ba jibe ba wanga wana boto bazaka mabete le bi mokomisi bango mabe oh non vous avez tema mabe trop c'est trop. Mais c'est quoi on s'attaquer beaucoup plus na Anya Star pour na nini parce que idée parce que idée wana ezaka de idée na ye. Ah OK. Idée ezaka idée na ye abengaka ba danser na saka groupe que ba danser ba criser ba leader. Yo posaka na groupe abo. Ngane na mamu ba sise comme on beke zongi ngane na ni mugu to kena bino ka bo this to kende yo matata pono ngana fati beto to ke bongo si ça machine rambo o mo poko fati beto bo timna tuté bo funda confina poto ke sous prototé décembre 2013 bon décembre on tikate de dossier de 13 enquêté abeta akena te 10 ans de pota kufa ara covid doso pe de kaka bongo miyibi comme de agolia ba na ata loko tata ata safo na yo 4 les actes muto la ka vina nzoga oh c'est qui ni Venzora ka muto lia Venzora ka muto lia azolia pas quadre te wa vena yi donc to ambeto wa vena bango Venzora ton vera mbo kitine aéroport Venzora na émotion penako sentiment na bono yanga bien simile bien fait mutaka gangi mamu via kiti donc ko bato bazo sepela babonga babonga na sima vie wana bino po bato bokenda poto pona sima vie wana bozo sana mitema botalata vraiment botala nanu vraiment ba mama château rouge ba mama château d'eau to boite ba mama suba zigida bozawana donc bo excuser pena mama boye makama ndemo mabelelis na bokechu pome botika kofi botika shibe botika misa toye makaba ndemo ba bokechu na ba danseuse wa ibo majike mwana bato mama mi botika bitakala bobeta abomela bino nani yongo fena ka yemba nzembo yebaka nzambe ayebaka tala papa roki donc Congo ça mutema mabe. Donc on peut ça qui Michael Johnson banga ça mama bon aux États-Unis mettre games télé mozaf aux congolais dajubo télé mozaf congolais musique est beaucoup favorité mais au moins peut-être qu'il y a des gens qui se disent qu'il y a eza même na ba musicien mususu baza derrière wana pona koluka ah musicien moko to za derrière mama kofi eza ngo katindika chaka eza na ngo pesa so na moi sino so moko yana kakati eza na ngo botika kofi 65 ans ya so ata 3 ans wana boba selfie abatu na prison bozuni boganeni mbongo ngope vana boyoka te ve abwada kwada ko man tachu wata so zimbonga bongo odaye mais siko ye zela nanto sisite tena donc na vanda maman non to sisite to sisi peut-être kasi na to tika kana 3 minutes déjà la moni bobeta salinga si bobeta to cha deo abide sini voilà yo ni kana lobaka te nazo tuna comme ça boya yambo so iboya yambo te nazo tuna ka question lelo souvenir nini ya mabe yo zala nango na mosalo ya ki danseuse ou bien souvenir ka mabe ka ona na loba ngo vérité na ba on met fois émission na comme na suka négliger na kesa so musique maison mère o comment ka négliger o mati pardon mbaba ba biso o matate au moins voyage moi muke batiki ba mimi temps soso o ayeba na te pas déchegete mais siko ezalaka dia kwa mamu ezalaka na bitenga na mukolo kesa te ma homme de l'ebsanga kaka pues donc so pour da toni kuna o mamu libum ngo siko na comment libum ko papa Adolphe Dominguez na ebite no kata te ozokata okata point viens pas aussi dans poser aussi mais quand tu peux pas libumu so na comment libum ko Adolphe Dominguez
Yangonde et ça là que ouera abano négligé. On a su ne sais pas le coin ma casse moi la ménopause yatika. Bombo. Na kemisa musique be bois ça. Mais aka na kombo na keka la samba ngo ekufa. Ekufa. Donc keka pas venir biso pas savoir répéter kuna. Voilà, un dernier mot parce que cette émission dernier mot ça na ngote. Otika kofi na linga kofi na be nanu. Aussi bien micro na maboko. Nzabe boma bokechu. Ya lo soko ko misaka na misike simba ta ko ba fwa na ngola boma ye. Merci. Ouais, message na souka. Un message na souka. Voilà, merci beaucoup maman pour la disponibilité. Voilà. Mesdames et messieurs, Bobet Imboyo, est-ce que tu connais comment tu as émission A? Bandeko Balandia Top Media Télévision, to lobaki était A, to bando yambela bino, bandeko na biso oyo. Mosala ya malamu basala ki, mosala ya malamu basala, bandeko na biso oyo. Basepelisa biso. Est-ce que ezali pe important ya ko abusaka na bango? Est-ce que dezaka important ya ko sa bango ba marchandise? Question o na tuni yango epa ya bandeko nyonso o bakozwa libaku ya kolanda émission o mais bino pe bandeko na biso ya ba danseuse oyo mitema ekomi bino mwindu pona koluka moya ya konuire ba vie ya bandeko misusu. Après à la fin yo ko gagner nini? Ata ba pesio mbongo ebele est-ce que esilisa est-ce que aussi sa souffrance à libotanayo? Voilà donc que nous sommes des Congolais, nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. On doit toujours chercher des voies et moyens d'engenin tokoki ko sala makam. Ezape na ba leader oto kaka que ils abusent aussi na bande ko na biso abasi ba bebisaka pe ba vie ya bande ko na biso abasi kande to yambaka bato kandenge balobaka lobaka. Mais vengeance wana to tikela kango nkolo. Il y a certaines choses, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ceux qui ont besoin de tamishipa, ceux qui ont besoin de kango basinga ou bien na kochelo drogue na kat. Non, vous acceptez parce que après avoir condima derrière ça, n'a pas intérêt moko boy. Bande ko balandi Top Media Télévision, to kati awa, ceux qui Jésus-Christ a été to kuta na mbalasima, to luka moeto sur la bino ba abonné à Top Media Télévision, une façon ya ko informer bino. Merci Bobet Imboyo kata to kuta na mbalasima. Merci.